Belvi qu'on dit la patronne, maman Poutine, maman Koma, Moukwa Bongo de l'écriture. Belvi, la patronne, tout montre, maman douceur. Moi, c'est la femme naturelle. Azana Souki Kaya Rabi Mako jouer, Akobang sa caméra, maintenant ni réalisateur. Oh, maman coupé, maman bon, ça n'a qu'au crème vanille. Il y a la kunate. Maman Toleka. La patronne, je te salue, je salue. Je dis que Belgique est étonné. Il y a une robe wana. 3000. Kobana banana na robe. Tina se. On est garanti au TP le sous au bloc au tout yanda ko koki. Est-ce que la photo maman wa talon on a la tegi ya. Serge ndenga za bongo nzoka ne ayeba kate ke abotaka na été. Donc ezala na mwasi na ye étoile, maman étoile. Bana tuwana ba Davina, ba Sylvie, banete. Bana Serge te. Toke sur na ngambu ya Bellevue. Bébé na biso junior. Moi na papa azan doye papa na junior aigle. Donc ça veut dire nyonso oyo papa Serge sali. Bilan nango zaka négatif. Pour ya film asika titre déjà Kin Makambo. Ba benga Kinshasa mboka elengi. Kinshasa nyonso to dans donc soit le problème na mutu nyonso mais congolais te. Voilà. Kinois te. Ce qu'on bévie au tal exception ce qu'on a kata film. Comment est-ce que le Congo ezala? Comment est-ce que ba réalité on va voir ça? Tout le monde a dit yo ya Gesho na Pierrot. Na monata ici les sous na kati. Nous pêche ce qu'on a filmé zoya. Pas supposé ça te. Pas surprise des alliés, la déception n'est pas Belvi Kanzi, n'est pas Belvi TV. Donc avec elle on dirige et puis on dirige et puis on gère. Maman aza mwana ina, Kofi aloba que ceux qui pendant nazaki mwana ina vraiment mais na éviter quoi. Lelo boye Belvi Kanzi ko prouver toujours savoir faire na ye na katia scénario ndenga zo koma. Moutou na ezo raisonner a osala toujours marampo on se peut sa battre. Na souka ya bilan négatif parce que comprendre que bilan ya Serge négatif. Bilan ya Serge négatif. Voilà. Tu bandi première voice. Soyo kango. Donc, aussi respecter la communauté de internet. Vous savez que la donne oui, c'est un autre ah non, ça est bien dit. Oui, la que non, c'est venu, et si ma langue te met, baguna yo le tatouage. L'ingalo peto yo, là, na soye, je crois habiter la caillou. Habiter la caillou. Même je vois un carte, mais là, je suis chana, à son moment, n'a pas quoi. Azonga to sala petengera kaka ilekana ngotika na privé comprendre na boya ngata tanga na mbala yo mo sey makambo ba ba kutenga na bimana me ba bibali na nyo so ba mana ba na internet yebana me ngai pona ni pona ba respect na ngai mukile yebana mote pona na lipo pona na mwasi na nga rebi ni mwasi ko na mona ke ako mana fe na ngai ewa comprendre je me shopping là ewa boy na mona ewa benga na peli vidéo apo na bilamba na bazara banini wana bi vie kwa mwaso yo babamba ina leka kuna dibe sko ça asa kwa kutanga baduti dobi ke leka na ngo pena mwaka vie abenga sko ye abenga ye la dona ngo wanga ninga awanga ninga sebe ni wana no kene we boy tasko elo yo bi ke daki olia na nyango ko de kombanga oui ngakuna nyango ko de kombanga namona kule mnazo mazaki te na sante kapoti pete lo konte comprendre mais yesko avant
Merci beaucoup, j'ai maïbélé. Voix voice. Voix ya princesse. Voilà ce que princesse Para. Mais tant que la donia azana na ya gué wa poignet suyo. Point d'interrogation, c'est que moto me beti boinga akolinga prêtre des prêtres. Le lobe la donna le lobe alonga makambo tamola makolo nanga somelongo ya gué wa. De fois pèse la valeur. Ako ignorer va les nyonso devant ya gué pour yé mta osala. Que non, la donia ndé abongsaka na ndeko ne pas comédien. Le lo o ngai est important pour langa. Ande connaît comédienne alimbisa ye na ndinga oki voix na ye na alobi bongo mso amona comme ça da jalouse n'est pas la princesse pas rappel na mutuka a rappel na jeep ye pas na jeep l'église ne somona funa hein na marin na lobby ata kutu ndeko la so saraza na mabe na ye aza mutu mais abimane la lianzi ndete akona lianzi ndete sale sara to la bongo te quelque chose ma bien être supporter bongo bande wona bolimbisa nga awa etushenga mondambo hein ana bakabelo baze belen ata ba coin akabelo bazali oh penga la somme kabelo pe s'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Ciao Naruto cha mama yake na parapara ndeka toto lo kelikolo ezaka na libaku te memo ko lokuta na libanga ndako pana kelikolo ezana libaku. Merci à nos abonnés très chers fidèles internautes au bourse libaku ya olana partout dans le monde entier. Moi votre humble serviteur Tekas Perfume maestro moi la maman les choses tout le monde du monde entier. Sobo moi nana passe kitoko. Ah DJ Pack merci beaucoup DJ Pack. Merci beaucoup merci pena DJ Pack merci beaucoup. Pona ko yamara kitoko merci na Trisha merci na Gucci, bozo déranger pour nous sala musala kitoko mais bozo déranger merci beaucoup na makambo bosanga lelo so bozo na place kitoko na cadre kitoko na Israël référence chez PDG Maloum avocat arme fatale motema maman Rose Luemba papa na Israël moi votre humble serviteur Tekas Perfume maestro ma maman tu vanda toujours na actualité tu vanda toujours na téléphone poto sur la bino babilo kezo kota Total qui bilan négatif ya maman na biso Belvi Kandila patron na oye akomaki ye moko ya lukaka muta komela ete papa kulutu papa leki ba komarate biso to komara film kuna te ye moko mama komara film na ye boteli bilan négatif fin na biso bomonaki bomoni ba commentaire bomoni déjà audimat ya chaîne na biso décembre to na poste to lancer défi to comme na 500k famille bota boye les sous beaucoup de les sous bo fongo la sous ba compte belé bo s'abonner sous massivement na Bellart télévision tout comme on a 500k mois de décembre to fêter en pays comme d'habitude monaki bilan négatif les gars qui film qui toko bo moni kin makambo pe yango kala tezoya mama ye moko na affiche to moni kuna petit na ngazawana to moni kuna ya na ngazawana to moni kuna président Bobo Manoka zawana to moni bandeko na tout bazawana na affiche film na bino ngana kin makambo ezoya déjà donc il faut s'abonner toujours massivement na Belvi Kandi et la patronne donc bozala wana bozala jamais déçu tout est divertissement beaucoup na kuna bon s'abonner toujours massivement partager beau commenter et on ça la biso énormément plaisir moi votre humble serviteur Tekas Perfume maestro moi maman na sakinga moko na plateau oyo et tout ça qui bongo na Jemima Ibele oyo na côté la plateau nga parce que lelo oyo to solo na masolo ya bilan négatif to solo masolo ya kin makambo to solo makambo ya Donja, pardon, ni princesse, makambu ya princesse nandeko na ye, la donia, oyo, boto ebité, ba weli mubali, to, ba pesa na ba cop. Bon, nazana invité na nga oza censé expliquer biso pena makambo clair.
parce que ma preuve tangible est ezali. Bah comédien, s'il vous plaît. Tu as un plateau au poteau défendre bino parce que tout ça on a bino musala moko, biso tout ça censé défendre bino. Mais bon l'ingraté vous pesa ba, il na biso ba matière pour ba finga bino et sa propreté. Tout l'ingana pour de vrai et ça leur a plaisir. Teka salio mabe moko boye ko bo mateka te. Et alors on ndego oyo gendo bo mangai na ba chaîne na ngai, plus na sala musana zo mo sumbidi ko na laisse Anaël teka de mona à vivre, na laisse papa na biso. Personne, maman MC Marie Cécile Potikolo leta mbongo ngate mais pas de problème. Papa n'a pas envie. Faut na laisser y. Mais yozo que no benga batu na ngai ona sala musala, o bomela nga cop. Aux humains. Aux esprits mabe. Mais sopi parce qu'il y a déjà des informations de comme linga déjà, il y a pas que ba kolonga na ba chaîne té, peu importe place na répétera place na jouera pas maman il faut go renate ata obengi donc merci beaucoup sur les caméramans ensemble pas continuer invité nangai Jemima Ibele gros bébé de la presse bonjour Jemima Ibele hein Jemima Ibele Kandi ouais Jemima Kandi Jemima Ibele Kandi la combo nyonso voilà comme d'habitude n'est là mais qui ça il y aura 3 apparemment peut-être 3 tout bas ça deuxième troisième. Ok. Maintenant, on a 4 pour la famille Libota. Voilà. Ça, c'est famille Libota. Tout le monde, et Pelele. Voilà nous qui disons. Oh, système à Siga Yamba. Pour moi, particularité. Et salut au grand garçon. Solo. Bien. Voilà. Bande ko baso ndo partout de le monde entier, j'ai maïbé les télévisions zawana, Caroline Ikwa télévision zawana, ba différentes chaînes zawana, izolanda yo partout dans le monde entier. Un mot d'abord pour Nabango. Voilà donc je suis Jemima Ibele Kandi. Un gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange. Je crois que vous savez comment on a différentes chaînes où ils sont devant. En tout cas, ça a vraiment énormément plaisir d'être là. Na plateau na yo teka maestro moi na ba maman. Papa les qui a famille. Vous avez mis balé moi na ba maman. Mususu ndé daka soki défenseur ba maman. Vous avez mis balé. Mais défenseur au biété. Ah OK. Non, mon pété. Oyoka pété. OK, donc na pesimbote na artiste comédien nyonso commencer par Belvi Kondi la patronne na maman Poutine. Maman Koma Mukwa Bongo de l'écriture. Belvi la patronne tout montre. Maman douceur. Moi so mi c'est la femme naturelle. Azana suki ka ba rabi mako jouer. Akobang sa caméra maintenir réalisateur. Oh maman couper maman bon ça na koto crayon vanille. La patronne, je te salue. Je salue Mobutu Irsile Pechanga Black Line. Voilà, il y a un amour, il y a sur ce la monnaie la couée car ya abibia ngala le kala ngala car anzelo ko le kaninga na koleka na pesimbote na dina la douce abandi pena bokila lo kondo na dina na DDT news to consommer ba ya Gabi Shaolin ba Renate Ifoku mwana mongo na pesimbote na madame akome madame Nene Botai madame Botai ou madame solo Madame Nene Botai. Nene Botai il s'est comme madame Nene. Comment madame? La bossani di bala. Oh Nene Botai félicitations encore na Nene Botai na ndeko na biso kokete sasa. Maman. Nazo kenditi. Ma coco, mutatika l'autre là na défaut. Tala à perdre te bolingo ya kapasi asali dépression bolingo swaka eteka akomi détraqué mental swaka yango boto salaka mama sona nini potike likolo boya kokita te batay es na komobanga bino po loko o bota sali mwana mwasi wana atikali na suka na défaut tala abini akosala omoni bosona mwana poto mutakosala video na masebe ngala bika ke masebe dans la kana Kishasa. Donc les massés comment appelle la photo. Donc à la mouki ka bon moment ça va vidéo pour nini beauté abali mariage des rêves. Ah non beauté. Boké nango likolo na coquette. Parce que mutako bala na sima. Faut pas que nango likolo ba comédie besoin des filles hein. Félicitations na coquette beauté na jolie. Boquette ba ni coquette na beauté, il y aura bi boquette. Non boquette. Boquette.
Boquette. Maman na boquette, non papa na boquette. Boquette, non, beauté, coquette. En tout cas, c'est mon plaisir. Voilà. Voilà, je suis là. La question est yo. Bah, repasse et puis la personne la Chine Mobimba, de Karine Mokondi, la baronne. Nicolas Nzamba a justifié Karine Mokondi, la baronne. Merci beaucoup, Karine Mokondi, la baronne, depuis Libanda, Ghana, Belgique. En Belgique, tu l'es là. Na mobile na ye Vicky Kouli, peu importe makambo ebima, peu importe vent oya, bazaka toujours scotché puis branché. Et puis on est membre réseaux sociaux, on a bolingo, c'est tout ça la deux choix. Akuta qui na réseaux sociaux. Akuta Karine na réseaux sociaux. Ako encadrer ndé pour que ba reze à la té. Mais akuta na réseaux, ako ko longoler na réseaux sociaux té. Donc jamais. Alors que maman est comme une succo madame qui est nango qui est par rapport à gel. Tu peux comprendre toi na Afrique et puis pour équer il fait tellement chaud. Tellement de autres cabo, il faut te penser. Bon la bino kaka. Pour famille bota l'air bon va luka ba zoaka moi matière on no bo ça les so bozo toka et ça problème de dona qui ça. Merci beaucoup à nos abonnés très chers fidèles internautes bozo libaku on en a partout dans le monde entier. Là je vois directement ma maman chérie Renate Ifoku mbongo lingara makele l'été moi mbongo lingara makele l'été moi so atonda ko bana banana linzaka tina mutu même l'argent lui-même est étonné. Merci beaucoup na Adinana la douce maman chérie, merci beaucoup na Irsi le péchant. Les Anglais de Dinana, bah fan tu ya Dinana bazaraba les Anglais. Donc les Anglais de Dinana, merci beaucoup pour la considération, pour le respect, merci na ba Peshalov Mobimba ba maman nanga ina linga bino trop. Yemoko, bâton des commandements. Mutu boussole, mutu montre. Mutu komara film. Oh ba lukarate o mutu moko za la pembeni wana. Maman Fimbo na Fimbo, Ayana Chikoti Mba, Belle Vie Candy, la patronne, ma maman chérie, trop naturel, trop mirebolant. Maman, en fait, quand on a makambo yo, tali makambo ya bilan. Obi ke Belle Vie est étonné nga. Belle na robe wana. 3000. Kobanda banana na robe. Tina se. Garantie au tépé le sous au bloc au tout yanda ko koki. Est-ce que dans la photo maman wa talon on a la tegi ya. Tala au pomona ke muta star. Batila li papa ya mutu na miniature. Pas degré. Dans la plateau lo besi otonde moi liboma. O lo besi mokili. Merci beaucoup na Jemima Ibé les gros bébés de la presse mutu a so troublé pendant ordre public par rapport à ma voisin. Ou troublé? Net banane ba mona troublé. Ba voisin. Migra Malondi. Ah bah migra, pour nga calculer pena ba té. To calculer migra. Plateau je ne calcule personne. To calculer migra. Je suis Jemima Ibele. Oyo na lobango je suis la sœur de Karine Mokondi dit notre mère Tilo nazanae. Depuis 2017 nazala Karine Tilelo. Donc depuis na lobi que je suis Jemima Kandi nazana sœur ya Bellevue. Donc Tinati nazaka. Merci. Parlons maintenant de bilan négatif, fin et bilan négatif. Tout le monde a premier épisode parce que abonné na biso déjà batalaki déjà mais final donc c'est la fin qui justifie les moyens. Bah dans le premier épisode, les gens compris comprendre que maman bandi scénario sur Togos na fait va comprendre que maman a outa pena ina. D'après yoto solo no bilan négatif. Maman aza mwana ina. Kofi aloba que soki pena nazaki mwana ina vraiment mais na yebite quoi. Lelo boye bien vu kana zo prouver toujours savoir faire na ye na katia scénario ndenga zo koma mutu na ezo raisonner a osala toujours marampo na sepesa bato. Na suka ya bilan négatif place de comprendre que bilan ya Serge négatif. Bilan ya Serge négatif. Ça dit que Serge Ndenga Zabongo Nzokane ayebaka te ke abotaka na été. Donc ezala na mwasi na ye étoile, maman étoile. Bana tuwana ba Davina, ba Sylvie, bana te. Bana Serge te. Toke sur na ngambu ya Bellevue, bébé na biso junior, mwana ya papa azan ndoye papa na ye junior aigle. Donc ça veut dire nyonso oyo papa Serge a sali. Bilan nango ezaka négatif.
Donc, approprier bana ya batu mususu, atangisika bana ya batu mususu, atindi que tu davina 2 semaines na poto, akende congé, nzoka ne mwana na été. Donc, laissons moko na bilan négatif. Avant qu'on a la musala, moi la musala on a ébandé, je même musala biloba ba kisongi songi longola na musala. Pas qu'on crée le problème. Ba tu loka ba michopa muchopi. Nakata film nakata vie réelle, il faut to éviter rabango. Ba tu loka muchopi. Muchopi. Parce que la kimuchopi na ye, aye na ngona musala, tiki songi songi. Ce qui par exemple na ce qui par exemple na bilan négatif, mutuloko la nani c'est passé Serge Patron azwa idée. Donc au moins que nakata bilan négatif et dans la leçon. Donc tout ce que tu peux faire, ça est lango calcul. Est-ce que c'est positif? Déjà négatif. Si c'est négatif, automatiquement, lukande obongisa. Parce que patron, tina ngava na rabonga botakanete. Nani côté kuna pe mutuloko la nani couple turbo Firenze bobo denge suki ndoka ndemie Milo mobala kufi pona e Milo ki nduma na kata ndako côté pe kuna bileza négatif. Donc c'est vraiment leçon. Conclusion na ngai deuxième bureau ya mabe na monyango voilà bilan négatif on a apesina conseil pour na deuxième bureau. Attention ba baliote modaka même sous likangu moi ya mutu faut que baka poza la mwasi na ye collabore za kwedete donc dans leçon ben vie avec deuxième bureau à profiter la mbonga bato Serge a kolisi moi na tangisi ndo moi la mutu mususu Serge pe naïf a éviter ka botaka na été conclusion nango asuki AVC. Donc trop dépenser succès na AVC et puis a jongo kitoko incarner rôle abeto pendi ya sunga yango babunisa papa Serge ko aza artiste complet yango babunisa ke parce que ninga beteli yango mutu so ebe osala ngo te tala abeti yango pena kitoko tu sens que tokos. Merci beaucoup à nos abonnés, merci beaucoup. Je suis avec Maïbé, le gros bébé de la presse, donc Toko Pansaka Tege, la Chine. Gros bébé Aza Wato Solara par rapport à Betali. Gros bébé le Oyo, Tomoni Kin Makambo, film na biso Sika, na belle vie Kandi la patronne, et Zoya déjà donc par rapport à film Sika, titre déjà Kin Makambo. Bah tout va bien à Kinshasa Mboka Lengi. Kinshasa nyonso tout dans la donc, soit le problème na mutu nyonso mais congolais te. Voilà. Kinoate. Ce qu'on bézia au tal ce qu'on a qu'à filmer. Comment est-ce que le Congo est là? Comment est-ce que le réalisateur va voir ça? Tout le monde a dit il y a Gesho na Pierrot. Ndenini ezala. Tout le monde déjà Davina Apoazali. Yem ta pese ma comme mon âme n'est pas encore partie. Donc tout le monde vraiment ba artiste ndenge bazo sala babo manoka do batu nyonso tout oyo bazo travailler donc c'est ça. Ba même ramota makel na bokilate no gido kimisa banyama kara ma pe kotu mafumba limisini batik ba poso pilipili na tomate la daravarez moko mais jamais bête équipe moko. Je suis avec Maïbele donc famille Libota. Beaucoup moins que do solara par rapport à bilan négatif et puis par rapport à Kin Makambo déjà couleur ezali hein. Tota dandeni couleur ezali place au bobo azali c'est que catastrophe ça. Place au piron de masa si masol parce que gesho ingangi aza donc dio wana ce qu'on a est-ce qu'on décor pas kota voilà dio ce que comme complet mama luna pesa azal namoni Cardozo apparemment luna ce que loko se pesa ngana présence a dit dans la douce olobi DDT dit dans la jouer le film mais ngaza surpris na ebi o mère azat baba keno moko no ya sanye po ba ningisa no ba ay ba bwaki sko ya ye en tout cas belle vie kanila patron aux arabien na bandeko na yo solo na mona te ici li suna kati mu pêche sko na film ezoya ba surprise ezate ba surprise ezali na bisibino la déception n'est pas belle vie Kandi n'est pas belle vie TV donc avec elle on dirige et puis on dirige et puis on gère. Et puis on gère. Merci beaucoup. Parlons maintenant des artistes et comédiens. Avec A. Avec A. Des artistes avec A. Avec A. Dans ma film, il faut que tu aies la Netflix. 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 Là-bas. Hein? Tu m'as beaucoup dans un art.
A plus déjà belle vie à longue déjà à longue déjà. Fait coûte peut-être la TV5 total. Vraiment. Et bah traduire en français. Là va en lingala mais bah ça ce traduction en français. OK. J'aime maïbele le automoni rankini ya princesse nande koni la donia. Autre voice, vous en avez voice hein? Merci beaucoup à nos abonnés pour comprendre que nous avons des preuves tangibles. Nous avons pensé que a créé et ça que tu matière, tu as vendre dans plateau pour tout cela. Artiste et comédien, tu as pour défendre bino dans plateau. Mais pour tu as ça la babilo oh ça la propriété par rapport à respect na bino. La donna. Princesse. Ah, Illustar. Oh ya liboso ya ngami bali yango. Voilà. To bana liboso ya. To bana liboso, natia oyo, natia oyo nga. Voilà. Tu bandi première voice. Toyo kango. Parce que on est comprenez maman. Donc pas aussi respecter comme on est dans internet c'était. Vous savez que nga yom to yela ngai la donna nanda. Yom to yela ngai la donna. Oui, c'est na kutu kutana non salitano bien dit. Oyela ngai que non c'est venu ngai et si malango teme baguna yo ba tatouage lingalo petso yo la na oye na zoye je crois betela kayo abetela kayo même jour on boya carte mais ba shishana azonga na pokwa ai oui c'est vrai azonga to sala petengela kaka elekana motika na bon na privé. Na boya ngata tanga na mbala yo mo c'est makambo ba ko tenga na bimana mais ba bibali na nyoso ba mana ba na internet yebana mais ngai pona ni pona ba respect na ngai mukile yebana ngote pona na di profana na mwasi na nga oyebi ni mwasi ko na mona ke ako mana fe na ngai ewa o comprendre je mo to sa shopping na ewa boy na mona ewa benge na peli video apo na bilamba na bazara ba nini pona bi vie moi mwasi yo babamba ina leka kuna Dibesko kwa sa asal kwa kutanga baduti. Depuis que les gars n'ont pas moi qu'à vie à benga choye à benga ye la donna ngo wanga ninga. Awanga ninga. C'est venu wana no kene we tasko elo yo biki daki olia. Na nyango kuja kobanga. Mani na mobali tanga ni patena. Ba oui. Ngakuna nyango kuja kobanga. Na mona kule mna soma lati na sante kapoti pete lo kote. Comprendre. Mais yes go avant tu m'as déjà passé à ce quoi wanga na kitsangai et simbate comprendre. Merci beaucoup j'ai maïbele voix voice voix ya princesse. Voilà ce que princesse nous parle là. Kitsangai que non na lien na la été voilà. Moni muto ngana ngana tsina tsina programme na nabi na la donna. Moni muto ngana mutaka na wa muto respecter. Oh. Elo ina ozwa pour mukile ba kina la yo no gani no nini. Merci to kata mke Mika Malonzi Exode et sali pasi. Na mengolo ba fato avant répondre na question oyo. Bandeko na biso ya poto ya mibali. Tu racontes binoté tu sepelara na bino makasi. Pour ce tozangi short ya moi Zara malgré Zara nango ya moi Zegete botine la rabiso. Naza contre binoté. Mais franchement c'est déplorable. Noko lo wa ngateka na bimi exemple na gros bébé de la presse après fona bête di solo ya gros bébé pas mas na gros bébé ke na bimana ye. E kitsa biso. Surtout biso banoko. Biso banoko to na kingo dingodo eza pona to gira makambo. Eza noko poto lobara. O ba lobara trop za ba PD. Bata sans esprit nde ba lobara trop. Ya importé zalaka ou bimina nzele tikali entre bino deux. Eza censé te fobete li masane li solo. Ndeko na nga ya mobali. Comme conseil. O sali ndeko na mwasi la donia. Ngateka ndeko na mobali na sepeli na ngote. Ou diminuer makasi, peu importe. Au salane oyo lobby que vous sala déjà wana. C'est pas un problème. Il y a importé ça falloir regarder toujours. Ce qui a wanga na kyo basi basalama baba wanga na surtout biso mibalo to na biloko te surtout. Ba wanga na biso trop. Mais là musu na kundulupe na sare makazi.
Mais devant les gens, à minimiser nga, à bien puissant devant Batou. À qui ça n'a pas que l'oroté devant Batou. Mais ça c'est censé être yo mobile faut bien ça va vérité oh ça caché. J'ai mis ma ibeli. Ah. Non qui passe ya. TK. Vas-y parle bébé. TK maestro. Et ça lui passe. Et ça lui passe et suit. Mibali ya poto nde bazala wana. Bayaka na bit kara ebele, bayaka na bit pona kaka kosala biso mabe. Bayaka na bit kara ke no fio na mona ke na TV, na yaka na zwaika na bima na eka après so na zo kazo kangi photo na bombi, après mukomsu be na zo na publier. Donc so tali vient, so comme na nyangwana, avec na boule nde ya princesse. A bengi nde princesse. Princesse sage qu'elle est, a boy na ye vienne wana, a bingai pende simbate. Le quoi yolinga basa pembe, a proposé, ça nous arrive. Que mutu mo rabi na sepe na atenga pende simbate et bon master na o atenso ngo linga no ye. A memela ngai kas. Na ko mema pe mutu e problème te. Nde siko princesse a mema ke siko yo la donya kune pa ya garçon ngo. Omoni. Aye mamoko azo akoti yango bakomi kuna bavandi presque meni ba shisha na ye azonga kata azongi les restes les gars qui na simandé garçon so ko expliquer que non to ba bimaki na ndeko la biso la donia azongi na retour par rapport moni ke muta poto ye masolo sali selo vienne wana selo vienne voilà biso ko la selo vienne to lo solo batin allez vienne wana aye koloba isusu ke non la te bazonga kela abimina la dona kuta do banga banga la dona asala ki préservatif te azo banga msusu ya talaka ba jeune bonabo aya ko kamwa sikoyo ke nzoka nde adona la dona zalaka na ya giewa papa la balukeli yo voilà pese kita bana vanda voilà uche wana na bien neti pena yo soko bimeki na la donia soko koloba ngonde ya sikani niza wana la dona moi c'est liboso oyo ya abimina mobali moka poto pe histoire pe silika ya mbamo basilani obito yo soyo yaki na kosa leka yaki na kosa leka e bo yaki pola bolingo bi yaki pola bolingo non yaki pola bolingo tu pe pola bolingo te so yaki pola kosa leka yaki pe na pola kosa leka donc c'est un peu ça parce que esali mabeta yo mobali oyo ko bisabilo ka bongo ozangi na dignité ozangi valeur. Bon, ce que le bibi, c'est que mon idée bon, avec que d'accord, tu as na linga na petite na na moi na te o linga la donia. Pour dernier sûr que la dona comme la mbal musu. Pour ce que sorte linga on capacité, o linga betango kara, mais tant que la donia azana na ya gie wa point sûr. Point d'interrogation, c'est que moto me beti boinga akolinga prêtre des prêtres. Le lobe la dona le lobe alonga makambo tamola makulu. Nanga somelongo ya gie wa. De fois pèse la valeur. Ako ignorer mbali nyonso devant ya gipo yele mta osala ye. Déjà pardon na katio muke la donia oyo nakobeta ekomi lamsusu moi de makambo par rapport kaka te na toso betaka lisolo ya ba masolo kaka nde toyo kaka ke babiloko ya memi pas ndeko moko boye ba présenter yo kei retour oberka yo zongi liboso na yebite o ngana yo kezaka ya o ya siko o wana na yoki na ngate na yebi na te so ndeni elekana moi non sans esprit ndé zo solo la princesse mozo ko enregistrer donc o te ba pas mon numéro ne ke bo solo ko na sima no lingo kabola skola donya na princesse o luso la première princesse ko songi omona place sur princesse ali mabeza ka ke ndenga lobi ke bana yagi asomela mutuka akoma akopendeni place ande pena princesse lobi mabe omona osapena na yo faut avoir ba sagesse ata muto o message na ye faut que ba muto a public tango so la muto faut faire toujours très attention est-ce que a so la ngala azala batu a so la ngalo ko faut tamola na muto kende muto abenga boy est-ce que so la ngani na mona ki alekala kilobi na live moko boy garçon ye la princesse alobi ke ye na la donya bana bango bien eza makambo yaka de faut senga la dona pardon que ya limbisanga parce que na besi libaku faut senga pardon faut laver image na ye parce que tout ba mona comme si que na princesse abomaka baninga na sima mkongo
Et qui te côté. Oh, yo mo mutu ele cop, mais yo mo soko boma. Obomi. Te faut le baka sagement ah. Bon, a fawanga na yo parce que azoki mobile na été, ya kinde mobile na bon c'est normal. Oh mon il faut vous avoir la langage mo boye. Pour attendre le babi miss voice. Aux dans la torté. Aux dans la torté. Ce qu'on place wane kangie. Et puis c'est ce que moi la mabe. Nenga lobaki. Mais ya la donya abima na garçon ya coup direct, ya vite fait. Abimana était et talibi c'était le lobe. Au moins que ça la propreté par rapport d'ailleurs ma cam on est bimi devant les gens devant public et ça la sco propreté. On te bimi ça la seul loté. Ça c'est le côté public. Crédibilité personnalité. Il y a qu'est-ce qui prouve qu'Abimana n'est pas mon balanga solo. Qu'est-ce qui prouve qu'Abimana bon sera linga sali que non peut-être na lokala bomna bimana a boinga abimina na ewa. Zuwa abina bébé sa image ni muto sala ngodena intention ko enregistrer muto mo muto la muto maluwa. On se ngo défendre kaka tonne. Non défendre to muto sala lo intention ko enregistrer muto kana yini muto mabe. Tout ce que au moins papa la minto et dans ya sauter le kuta mais biso to le biki to le beta le kuta. Pourquoi? Parce que tu as enregistré. Mo so enregistrer no te to ngoto ba keno makambo beza ya solo. Mais tant que dans intention ko enregistrer muto. Oza motema mabe alors ba garçon bo sala ngo mala mwasi pour que on enregistrer o kanga e photo o publier ça bosse boza mitema mabe. Boza mitema be muso beto ko mitema na bino bendeni biso beto ko mosala bino mabe po biso ko to ba papa po ni pe que non nani la donne pe alu parce que fi ngabi ana garçon ngabi ana mwasi ne po ni pe la donne pe abisi mwasi na te que non o moni ngala bi mana mobile no vienne ça ka mona ka pe goûter moi je ba mana la donne la donne ka ayoka ka lengite pour la donne zonga souté moi mobile so ka abimi no pe lamba liboso tala yo moko luke deuxième fois. Ce sera quelle la norme. Bah non mais ni. Bah non mais quand toucher ma point sensible, il y a un amon en zonga. Ngamon comme sali. Bonjour, comment tu vas? Petit on déposer sélecteur. Na besoin deuxième tour. Ya, o betinga la kena zongite. Ah, faut mi bangila. Donner la donya kendat azonga te, amona na elo malonga te pas vienne voilà. Elo malonga pas vienne wana ezalate. Ya yo bimi sans esprit. Pe na photo ne zo bima. Parce que moi sinon pas boya out. Tu tiens la minati. Bah c'est pas tirer des kala kasa côté. Oui. Donc papa a minati soute. Bah tirer de la minati kala bah écoute na vie na gi ewa. Wana ya gi ewa za vie na aza cousin propre ya mère na mona boire na poto. Oh. Siko ba blo mo bo oyo ke. Ko dénigrer nga po na ngata ke non. La donya ndi abongsa kana ndeko ne pa ba comédien. Le lo o ngai est important pour la nga. Ande connaît comédienne alimbisa na ninga qui voit na e na alobi bongo emso amona comme ça da jalouse n'est pas la princesse pas la peine na mutuka a rappel na jeep il pas na jeep peut-être quand même sur lobeli kaka ozomona aza mutu tout ça ayeba ki teke na pesa ki vienne wana confiance alors ba comédien na makambo e comme na bino faut voir botika ko pesa bata poto ba confiance boko maman ma yele la bata poto boko ba boye botika ma ba bloko wana yo sala kitoko te ozomona. Bata makamedi le belé na moni su moi la mbali o ba benga nani défenseur ba maman alobi yo ye aba nani comment ça nga somo abi yo Sarah zaka mwasi ne Sarah na biso ya mwasi na ya mwasi ya papa na biso Diego ko Sarah to là oui ce qu'on a tali ba minu exagéré ya li yandi wana yanzo bi ke Sarah to là zaka mwasi ne oh asalaka groupe Sarah bane ko jouer na groupe ngo le kana wapi bani non wapi Nzalobi ke Sarah to la avec moi défenseur ba maman mais au vendeli ba comédien bani ko finga ba comédien no finga ba maman ba comédien au finga ba bakata au finga ba bijou la reine au finga ba marina là-bas parce que défenseur ba maman ya côté ni parce que quand tu es venu défendre les mamans faut dans la ngamba ba maman quelque chose ba ramter tu dois être là pour combo na bala na combo na yo faut bomba ka ba maman yo ce que moi ba maman mais tu es là pour exposer les mamans ce que défenseur ba maman donc t'es défenseur ba maman non c'est pas comme ça. Parce que ok tu le pas que non obé c'est ce que Sarah réputation attends tu kindumba ngo yaya ce peneza ya solo moi je regrette petit siko li anti magaza na poto aka mabe lobi magaza dans la Turquie azaka mabe maya moto do boya nzoto mba parce que moi mtaliba na mboka maya moto zo boya ils ont refusé makambo li anti na ngo kotango sous trop te po aza beti aza moi un peu moins compliqué quoi yé nenga za bongo tinga na loba nga boy pour côté que non ai vendre nga répondre nga
po ebi soka répondre na je mimana oya na ngai na okota makambo ne trop ama loka na ocheka nga soka alobi na ngai na oya na ngati mais lianzi conseil na opesa yo molobeli ya ba mama a défendre ba mama anytime peu importe mama aza na défaut a défendre ka ba mama munde tinga mwana ba mama na fandi yao na défendre ba mama na ngai na nyoso aza na raison aza na faute na défendre pourquoi na défendre parce que na mi benga mwana ba mama et puis ngai na botama le 11 mars na moya ba mama tas ko valeur nanga siko yo oza ba mama kombo ba manga siko na ekola na mwana nga na botama donc sur ce ndeko na biso vienne nazo maîtriser communauté oh wana zolinga oh salir personnalité réputation baza artiste et comédien oh yo moko enviaki bango parce que otalaki bango na télévision osepelaki na éjouel na bango na kolata na bango na taille na bango ça peut être des princesses ko princesse maline kele akimi yango tellement yaki na boule osambi sa artiste siko au fouté no pourquoi parce que au tomber na place na pour la moulele pour la moulembèche donc oui na pour la moulembèche pour la artiste et comédien donc ce qui nei go beba yelelo ce qui on legi so tini so ngana o yasko lobi pona na me ko expliquer yo ya ko finga ngai te o ngape na mwana mbala lianze vana finga na ngana tsinani na ebi ninga de makolo mabiete na kishasa merci basa poto et puis basa poto mi bela mbongsa poni pona mi bela ngote mutu lo mabe bongo bengsi bongo pe comme ko finga ba artiste comédienne bala ba mi bela bala ba foyer na bango pas ridiculiser likolo qui mande po yiba kimbongo na église ya pasteur na biso mona funa ya pesa ke nini ba bengo nini mbongo ya tournage film voilà ayiba rasko ya solo nazana babu finance migra nana ebise ngai mutu ebise ngai vrai ou faux oh non ko so bonzo ni l'église na biso mona funa na marin na lobby ata kutunde ko na so saraza na mabena aza mutu mais abimandela lianzi ndete abona lianzi ndete sale sara to la bongo te quelque chose mabena to supporter bongo bande ko nga bolimbisa nga awa etoucher nga mondambo ana longa na mapona nga na suko etoucher nga po na linga ba toucher ba mama te là où toucher ba mama esa la propreté s'il vous plaît on a que nom to ka Diego vali bona mayele bele bonzo nde sara bimana na lianzi po ni ko bebe sara ba image ba tuka na TV kaka bo bebe sara ba image ba futa no ba combien nengo leki mama ba suki cheveux o ba suki cheveux eh bien on a la comme non yani mama na bango wana donc nengo sko leka na kunesa ni on a peu apparemment azolinga kitsa ba artiste comédien kitsa ba ninte na mboka oyo la joie Kabelo atia misisa na mboko pe ya sonam Esther Kabelo akufa pe ya sonam Sarah Kabelo to mona ka Mama Kalunga Kabelo pe voilà Mama Kalunga Kabelo pe voilà mama Kalunga Kabelo ba Kabelo baze belene ata ya ba kwaya Kabelo bazali oh penga na Mati Kabelo pe Mati ba Kabelo baza ebele voilà mama musoza la na bandali wana na mama Sarah wazala kuna Kabelo ndeni grâce welo Kabelo pe tala ba Kabelo eze ebele voilà mais ba bise ngana miza la tegela mbe toboka na mise wana soki ngai te melamba ne bimi na réseaux sociaux sika boy bo pono oyeba ite ngala lingaka ko sapena bat mabete en fait par rapport oyeba ite te na omona na ngai me na sala kango oyeba ite ke ko koma boy ofinga ba ngai ndongo mona nga boy ngai ja sakanila ngati o ngati ngali sokanisa ngati o lelo benga na lo défendre ndenge alobi na ndenge lianzi alobi ka Sarah abimana e mais era linga kansanga ba kombo to daka pe ka pa Sarah pour pas kansa ngati Sarah tola oui comme on a daka na liste kansa mais moi mon aka que ça ne sert à rien pour nini na ko dépasser ba mbongo na ngai ni pour ne ba dépasser inutile pour na ko kenanga makala te na ko bima na ngai puis moi moi si pemple moi moi speli susu et puis na ba relation na pesu ndeko moi speli suka bongo ba relation o katana na mbote na ko pesa ata yo moko oh oyoki na o papa oyoki oh tala o moni tango sala commerce za la technique de commerce de eloko ebetami wana o miyibi Kabelo franchement total la mikolezo ko ya
serre na biso en perte de marché. Abimisa rappé maman na biso la Chine Karine Mokonzi Moyibi. La baronne, tu vois, la baronne, Karine Mokonzi, on a lancé une émission spéciale. Et on a loba. Tu vois, on a loba pour nga victime. Nata victime makamwa ba kanela biso toki manda ku biso ngai janvier Sarah Bolingo. Tara c'est 4 tokima. Maluk ça se passe et pas maman. Mais noki janvier comme nani. Mwana suka nani? Ya nani? Nani? Mwana suka nani? Mwana suka nani? Ya nani yo? Emigra mwana suka nani? Nango. Janvier. Ah! Ya koluka kwanga yaya baluka kwanga na bino bosaka maboke te bomo kota makambo baluka kwanga yaya legelanga mabe de kaluka kwanga yaya mwana mama ya to sa oni Sarah Bolingo mwana na Sarah Bolingo elle va bien elle est là, elle va bien. Donc, non, la technique de commerce. Net, il vient la biso, papa la biso Israël, la référence n'est pas PDG Maluma Voka. PDG. Alors, il va perdre thé. Alors, ça veut dire que les clients la mali masanga malili il faut la bon c'est le bon cadre qui toko et ça bon ce que yo te ka kabelo oyo ko beka suba tusuba ibi o kabelo que to analyse ba ça et pour o matsa kabelo ou bien o kitsango ce que tango ça blolo il faut bien réfléchir que les camo so que bimi est-ce que tombolanga to ko batsanga ce que yo ça la commerce ni le ko ba que non ngane na be na za ex na za tel. Pour y osala mombongo et le comme même pas sur Israël de référence à bino ngala ka muta esobe e bongo esai bata sai c'est ba yate c'est bon yasute bata vie de le ba yate ce qu'il faut dans la mutu ya batu nyo pour y osala commerce bat ba e barate ndenge y aote ka ba suki ne bongo il faut azala ya na tendance te azala ya mutu nyonso pour que ba somba ba kabelo na ye ozomona et loko ya seulement ba suki wana atala muso ba tuté na ye moko vala ki il fallait il kamona zo lango maîtrise. Comme il fallait pas le camion là le pas ya ce que personne des défenseurs à maman le camion fallait na gérango le camion fallait na sala boy vous comprenez engeza la bien voilà merci beaucoup j'ai maibele beaucoup mais donc na maibele to no pansaka nteke par rapport makambetali chaura na rutucha mama yake na para yepsi na ba na dodo na bala mafuba kimbongi la embondon cry ya na batebele ba tu na ngai teka olobaranini au juste eza ba terme moko oyo nga moko teke teke un artiste pour naza démidier na créer makambo na olobi eza ba incantation eza problème pété pour anitenga pena kana sambela penzambe so ils ont le sambo ils ont pas catastrophe c'est problème nous causons appel à toutes nos questions mon magazine la ko tuna te babi ko yamba batu mu ba finga la patrona ya solo na yamba batu ba finga la patrona ko finga la patrona na émission nga o yambi pena ko mutu micro finga la patrona ko yamba mutu na exemple j'ai maibé la finga exemple Irsil Pechanga te na sala nga na zagi analyste na osala analyse normale autunga question vous na répondre yo papa legi azo répondre temps normal nazaki na naki fan ya mère mais nako linga te vike na no luka mongo makuanga na luka place ni na chamiko te ba mtafinga na émission na ngate so bana émission finga na sala analyse normale na yambi bandeko ya ngambu na yambi bandeko ya ngambu na sala analyse normale mais na comprendre que le téléphone sa position nanga na zina nga position nanga na keva nanga ki où est le mal et suyo te swinga te otunga question na répondre te la monde est au point passe essa question na répondre na défense te d'accord réponse ya maman moi poto benga maman pas eu réponse nemba maman aussi des réponse na yo donc nazaki journaliste na lukaka sumedi kwanga vu que na chaîne na nga ezaki fona sola masoli tali maramunyo so donc réponse yango wana naza mwana ba maman les chouchous de tous les mamans du monde nazi papa leki ya famille libota on a tigala jamais ko finga to ko loba mabe moko boy donc na nosala analyse normale merci beaucoup à nos abonnés merci beaucoup Philippine la tomate la Tavares moko mais jamais bête équipe moko nzinzi ba pese mi so romona ya bulazo mona ba immeuble so mona amer o kazo mona ka salte na poubelle libata tambola na firme asumbaka partout négliger mukoko le manga okomona lenge manzinzi bakolanda yango mupepe mo na raté mais là ning sa makasa ba comprendre ki mupepe leki on a les y comprendre merci beaucoup na DJ Pack toujours présent DJ Kevin DJ Boyka pourquoi pas na Ordi Masala les grands gérants double monnaie pourquoi pas na Chedeyon Enoch Shisha mutu akabara na Sabati na Enoch Shisha ya ateka na Shisha makabalo grand gérant Jojo Louemba donc na mona ke designer puis
Gucci toujours tous ensemble na yo par rapport à Metali na dédicacé na po yo na tikelo na yota. Merci na Oscar Marie tous les millionnaires en kilote malgré aux solo laté mais na ko lemba fete ko boaka yo na bando borpo eza nango musala na ngateka so na zara na bien na ko boaka yo kaka ata ozo kabate ata to tinda sute na ko boaka yo. Merci beaucoup na maman Anita Moutete de maman canadienne pour qu'apana baoba Schengen beauté plus l'argent est égal à vrai famille Libota à Londres, famille Libota à Paris, famille Libota aux États-Unis, famille Libota à Belgique, mobimba na lela bino il y a trop. Merci pour l'accueil na bino obo yambi teka superflu maestro moi la maman na li même yanyo sorto saka musala to défendre oeza maman na biso to défendre ba film na biso kin makambo yango ezoya. Bon s'abonner. Toi, on a posté défi de lancer la famille Libota mois de décembre 500K. 2024, on a posté comme 1 million. Donc voilà. Kin Makambo déjà un goyo. Premier épisode déjà sur Ekoti. Tout comme on a 200. Voilà. 200 000 vues. Voilà. Le premier épisode. Donc 200K directement. 200K. Tant comme on a deuxième épisode, Tomata. Tala. Famille Libota. Aux yeux les mêmes côté lié, notification côté le banco partager. Si vous avez 4 ordinateurs, 4 télévisions, 4 téléphones, 4 iPads, talango bongo. Eh, dans Mikolo, on est aux opération de Dakar Likolo. Parce que la patronne a cause en a CT. Eh, la patronne a nenga zabongo azalikolo. Elle est naturelle, ma communauté d'ara naturelle. Ça veut dire que ta pièce n'est aux autres, tu dois rendre des leçons. Leçon morale. Ben, oh, toi comment? Total la fume ba cabale. Total la fume le quoi ba couple en danger. Le quoi ba lien familial. Ba couple le ba fume le quoi mensonge. Bah mi à madre, bah mon âme n'est pas encore partie. Bah le colonini, auto les casco, bilan négatif. T'as là bas film oyo bella coma. Écrit par Yemo. Belle Yemo ta coma. Bon comment écrit par Mout. Bah comment écrit par hier, réalisé par Caleb. Voilà. Donc écrit par Belvi, Candy, réalisé par Caleb. Merci na Gelor Kimbimbi pour na Imanji, merci beaucoup na Tommy. Donc le nécessaire toujours. Gelor ba simbi wana bazawana na Tommy ba simbi wana équipe de base. Na mwa pe kuna oya Marina laba. Tota kuna Liza. Tota kuna ba Sylvie bazawana. Équipe costaud ba Maria. Équipe costaud wana ya Belgique. Aozwa ka batu. Merci beaucoup na Grâce Luzolo, merci beaucoup na Toto di Goudi. Boni basanga mbanza ngungu. Merci beaucoup ya na fan mo na Brazzaville wana bi tellement oye famille Libota sika uza papa leki na poso na Brazzaville. Nazo ibiso na ke Brazzaville. Pour na kana compte sa famille Libota. Ça linga plaisir donc. So batali ba CP na yo kama ka be collier. Voilà, merci beaucoup na maman Belvi Kandi. Kasi ba famille Libota balinga biso makasi balinga to la ka présentable tant to da propre boye le coup maison la ka yemo Belvi Kandi la patrona. Entre ngana on senga ka boto consommer kin makambo. Premier épisode de Kota Lelo. Premier épisode de Kota Lelo. To consommer film au kin makambo. Biso totala ba msute bango kula ba lali ba sali dodo mais biso tali biso te na pesi mbote la ngai na Belvi Kandi la patrona mbote la ngai na yemoko FM 4 fois boss na pesi mbote la ngai na bato so ngara Jemima Ibele papa Kulutu ya famille Libote na pesi ba mbote ya Jericho Betox ba mbote no place totala biso na pesi mbote la ngai na ya bijou la Rana ba mbote belé place oyo. Bodo Rota biso, ça c'est vraiment plaisir, hein? C'est la famille vraiment est sacrée. Donc je vous aime. C'est Jemima Ibele, le gros de la presse congolaise. Merci Nayo Teka, moi na maman. Donc merci. Des films bali beto landango to sala on trouve na sport pour ça soit l'angle sur ya Rota la film na biso. Ba ka sous sentiment ya ko rater à tel épisode de mon côté. Maman Tons depuis Paris. Maman Belgique 4, aza fan ya belle ya Tongo. Blessing Jeruro. Mbote na yo Sol Mbemba mbote na yo mama Alpha Mbumba ba mbote na bino
famille Libota, nous sommes à Londres, il y a Paris, il y a Belgique, il y a par-ci, par-là. En tout cas, je vous aime, je vous dis merci. Merci Nakado et Mibiso na Israël, la référence, Papa Nabiso, les boss Malou, Mavoka. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup, famille Libota, tellement beau ça. Et belé, moi, je cité vraiment Bakomo Nabino. Et belé, j'ai mis belé émission comme on a souka par rapport à game. Ciao, on a tout ça, maman, qui n'a pas para. Yepsi na bana dodo na balon, faut qui mourir là un bon don grand. Et belé. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele